Bonjour, bonjour la famille qui est partagée et ça va bien. Bandeko na ngai ngabinga na yaka kaka so likambo ezali. Toyepona ndeko na biso Miraesa Personam. Photo na bozo moniza ya papa ya Miraesa père biologique ya star na biso Personam. Miraesa mwana mama Antoinette. So botali na se boyebi artiste na biso mama tumba toujours ya Gabriel Otolingara mingi. So botali à côté lisusu toza na grand frère ya Miraesa oyaki na corps ya Miraesa alongolo yango banda na Angola accompagnant yango jusqu'à Congo Kinshasa la famille. Lobi nalandaki émission ya papa ya Miraesa nalandaki émission na grand frère na ye ndenge bazolela chez mère fille. Bonjour à toi ma chérie, likez et partagez. Ndenge bazolela la kombo ya ba comédien bazolela balobi ba comédien batiki bango toyebi te likambo na commune likambo na succès na ta nyonso oyo artiste na biso comédien Miraesa atravaillaki na mosala oyo ya comédie oyo tobengaka maboke la famille. Mais baartiste comédien bandala likolo tina se batikali même pas kokende kotala famille biologique ya artiste comédien Miraesa na commune ya Bumbu. Toyebi te po eza commune ya Bumbu po ba Miraesa eza quartier kitoko te bamai ebimaka yango baartiste comédien baboyi kokende upo eza Miraesa asalaka lisusu batéâtre na Congo démocratique te ou bien yango wana mpe balingi kosoutenir baparents ou bien bafamille biologique ya Miraesa te. Lobi nalandaki émission oyo bandeko na nga na bino tokotya ensemble tokolanda voma na bokebi nyonso tolobi tolanda na bokebi nyonso mponga avant natia émission nasalaki effort ya kolanda ngo bien. Ndeko la biso Gabriel okombo ya mama tumba yemoko alobaka mobange bola ike bo partager abengaki grand frère ya Miraesa pona koyebisa eke nde toza boye biso ba artiste comédien so tokufi ebembe ezalaka lisusu ya famille te tozalaka lisusu ya famille te tokomaka ya bacomédien. Mais non nzoka te il faut bosangana famille biologique na bino famille artistique bosangani bosali musala na bino boleli ndeko na bino pona kokunda. Je sais pas bandeko na nga so bozoyoka botapote bolaike po mpona nga namoni ebege moke vraiment bolaike bopartage bolaike namoni mpona nga awa vraiment ekangamaki botapote live s'il vous plaît. Grand frère Miraesa na otiela bino live bolanda. Grand frère Miraesa lobi asali effort pela ba artiste comédien misusu na kati ya Angola basali effort na makasi na ye mwana mobala okoka te mama sakasaka mwasi azobotisa basi oyo babotaka te. Bonjour ma chérie nalobelaka yo publicité sans mbongo parce que ozo aider bandeko na biso oyo baza baproblème okobota. Merci na présence na yo. Grand frère Miraesa lobi ye moko anyokwami na Angola abimisi bambongo na baartiste oyo bana bo partager bana Angola bamata bana Angola baartiste ya Angola bravo merci babi batiki Miraesa te baza bango ebele te mingi mpe bayebani te. Mais grand frère Miraesa abi batiki ye te bazo opesaka bambongo kutu bambongo moko sa calcul sa liste mais quand même mbongo zalaki komonana. Mais mama tumba ntango abengaki ye kuta azali na bolembu azali na posa bakunda kaka Miraesa na Angola. Mais le Gabriel atikaki voice wana na bandeko mosusu mpe na kati ya Angola bapesi ye conseil non ndeko na biso aza star ayebani atravaille makasi na RDC mboka ye elengi. Il faut bakokundeka kuna tika Miraesa bamema corne tina Congo Kinshasa bakunda ye kuna
ya mira ese wana tie photo na munene kota mama tumba tumba na papa na ye biologique azolela mwana na ye butu moi nde ayokelaki baartiste comédien mpe na voice oyo mama tumba tumba Gabriel atikaki totia na voice ya mama tumba tumba Gabriel atikaki bongo tozozonga oyo yaya bamira ye sabi eza sabotage oyo basali ele bakende kozwa corps nga na bino tolanda mpo bino moboyoka mpo biso tozaka wana tosala analyse nga binga na yaka na baanalyse oyo namoni intéressé nga na ye. Famille d'abord, bonjour à toi, like, partager. Boyoka mama tumba tumba ndenga lobi, mais maloba na bango basalelite. Po papa ya mira esabi akomi lokola mopaya. Akovanda kaka bayoki ke mwana ne ba okunde dimanche, samedi veye monti à la bi azozwa même programme te. Même ba artiste comédien mon côté, bazo ti place mira esa akoli abotami ba papa bilali ba papa la biso tiaka na bayebi place wana mais ata mutu moko te azokende kovisite bafamille biologique ya star na biso comédien mpe asonami mira yesa la famille bolingi kaka bazala na babandale na bagombe mpe bazala na succès nde babelvi baza basila bisalu nde bokembango la famille tolingana balobi les points forts dans les points faibles o baza fort lelo bino bato bozo travailler makasi lelo botikali na succès bo aider o baza na succès te yaya ya Miraes alobi balingaki bafina ebembe ya Miraesa onanga bakoloba ke nga na okufa na ngola mais artiste moko atoko vumola maloba oyo Miraesa takozala video yango na TikTok nanga na utia aloba nga so na kufi naza mwana bumbu bakolela nga na kini naza star munene baza corps nanga bakolela nga na stade Kamanyola nde l'air ebimi ebomi mutu alobaki maloba na ezalaki ndeko na biso akutaki France awa Marci Bonde ake kuna akopanda su masolo mosusu ngala bino toka na vosi ya mama tumba tumba bongo tango artiste là sur bakufa toka na les aliboso avant que famille artistique ya toyoka voice wana bongo tokozonga tokopesa papa Jean Maloba toyoki voice makuja beau tapoter live beau partager la famille boyoka émission oh na kozong c'est émission mais na côté voice après na kozong c'est émission na kotika bino pena bolanda émission ti na suka bino moboyoka papa ya Miraesa yaya Miraesa ndenga leli tant bakozwa corps à Miraesa ba organisation moko fufu futi mawa trop na mokili sambo mawa. Bonjour. S'il vous plaît, bon sang bien. Toyeba, nani azoli bana voice oyo. Biso topesa kombo te, mais papa otoza na scène na ye, na opesa biso kombo, mais la voix j'espère boye. Papa boye na bonjour. Ah, opesa kombo ye moko. OK, tout ça. Biso zo comprendre te. Famille, biso la batnaso ba kufara ba artiste, bazala su ya famille te. Artiste azala su ta famille te. Na éviter ce qui bazo faire comprendre yo, auto oyebaka ke peut-être pour que nangola kala to oyebaka ke neti ngana za awanga Gabriel. Oh, ya zabini zo. Lelo leo tuna chimo tuna si naza ya famille te. Oh. Atani naza na bomo iboy. Naza la su ya famille te na koma ya l'état. Na koma ya l'état et puis na koma ka ya bande kona ngai ko to sala na bango musala sika moko parce que bango ne mutu ba ko sala démarche nyonso tout en collaboration na famille. Donc biso famille tout la biso to lo susu. En collaboration na famille mais famille lobi ata mutu moko ayete ata mutu moko amonani te na komi na bumbu toyebi te pas mwana bumbu ou bien toyebi te papa ba Miraesa azozwa ka programme Miraesa bakunde samedi Miraesa boy mutu moko te baobengeka na telefone pour la nini bongo ba artiste comédien bo soigner relation na éviter ceux qui bazo solo na yo bien
bazo solo bana peut-être bazo loba kosa yo emsu ulinde ki aya kosio emsu okuna ya kosio emsu okuna ya kosio donc yango ezo sala yo ba confisant papa. Merci. Donc normalement vraiment tout ça voilà. Ouais le biboye j'espère que vous comprenez voilà de quoi biso mais la cinquième fois mi bolimbisi biso parce que ça la bon côté. Peut-être que le bi na bagage pe sagesse ça kanango. Mais biso bande ko na to le bi non on le bon côté. Première position c'est la famille et famille artistique. Et bani que première position est la famille. Quelque chose artiste comédien besoin en bon la bino. Première position est la famille. Mais mon ami même la famille a mis à SAT. On a qui parti comme qui est. Namoni l'homme de souple awa. Bonjour à toi. Et là il a parti moi mouké. Nous avons ça c'est quoi émission na ebandeli. Bon là na ndenge yaya mira ça. Azo expliquer na ndenge memi corps mira ça. Na ndenge bati qui est. Na nzela beti ba makolo. Te na lobby ko na lelaki noka ki pasi na mona vraiment ko mira esa a na raison za na bakanda wana azali na raison amona ke bolingo ezate pona ngape ndela la neke mission ona mona ko za sabotage comment ya muninga uti na corps na ngola kuna ye na ngakoti balufu ti corps komi amemaki mwana na ye ya mwasi kore komi yede mutasa ba dossier nyonso banda ya hôpital ya mira esa batestation à décès tout avant kore bima il faut yaya mira yesa na se présenter ba dossier papa nzambala telemi koto yo papa koba ndenge mo atangaki papa koba papa na biso chakala mutakala et les autres bayeka soki na kobiyar moko bino boyebi ke bokozwa corps ya ndeko na bino artiste bato mosusu bakouta mpe angola bakompagnaki corps organisation oyo ya ndeni mbongo bakozaki wana cotisation nyonso basalaki eza wapi bango baluweni voiture yaya mira yesa komi na corps ebimi yaya mira yesa koti na mwana ne liboso soki emo abaka déplaçaki aya bakitisi mwana na ye nzambala koti bakende yalo oh non bokokota awa te bokomata awa te boluka solution na bino ndenge bokomela ti na cinquantenaire biso toluka solution ndenge bokomela ti na cinquantenaire me bango bayebi yaya mira esa akenda ngola kala boyoki voice akenda ngola kala ayebi sud congo te bino bozozwa corps ya ndeko na bino artiste fo boluwe babisi ekoma wana minene wa boluwe mpo moto aye na corps boyebi condition bayeli corps te quand même na baartiste oyo bautaki angola me bango basundoli bango baweleli kaka kozwa corps bango wana wenda batiki bango boyebi ta poshe ya bato te mama bio 243 bonjour ya bamira ya yesa abi aleli na famille natiela bino na émission bolanda yango bino moko abi aleli aweki na mawa bakei na corps ya se débrouille na bato bazalaki akomi cinquantenaire minuit batikali kosundola corps amira yesa bango bazongi bango te balobaki ke bango so bakufi bazala su ya famille tete bakoma ya bango me batiki ya na bango abilaka ye amoni kaka famille ya mira yesa biologique nazongisa émission ngana bino tolanda ntina suka po toza dimanche toza na vacance ngana nasala émission nga apprécie te tolanda kufa ezali lokola nzete ya mbila etelaka partout nzete ya mbila etelaka partout bana na ngai ntango bozosala babiloko ezali basentiment mpo bamona yo mpo bayeba yo eza mawa mingi bomeka kochange bato mpe eti ya pays mosusu bamona bino ke bwali mpe bato moko bozopesa biso baconseil na babiloko bozosala mais biloko eleki na liwa mwana na ngai na regrete mpo na bino banda ndeko na bino akufa ni motu moko aya korendre nga visite te boyoki banda ndeko na bango akufa me motu moko te ayaka kotala papa na biso
oyo mira esalingaki mingi mwana mama ya Antoinette ye moto azwi sani na ngai oyo nalelaki boyoka sikoyo yala bango ndenge azopesa explication ava mira esakufa taliwa nzambe kaka nzambe soki alingi nzambe soki aboya 17h après culte dimanche toye mire aye na ndako namoni bana na libanda bia nosakia akekoyamba ye wana aye akoti ntango akoti nakuta nga deja na sala mange boye nase na sukoli kutu maboko ye moto azwi sani na ngai oyo nalelaki aservir nga biloko oyo ya mosaka ayelai nga aservir nga esili nga na bandi kolia bango kuna bazosolola na mwasi na bana ye mobali avai na divan na nga boye azojoue na telefone donc ozomona trace ata moko te ya liwa trace ata moko te ya bonkono ya dire donc ezalaki te yango moni nga ezalaki neti zoba ata mwasi abi nango ozolela mingi nga bi oyebi te onga nazokanisa nazolela yango na sentiment moko boya oyo ezosala nga na motema donc ya séparation sans téléphone tozokota na leki na ngai ezalaki bongo dimanche wana tolie tosilisi kolia nga na silisi kolia ye ayebisi mwana na nga bi gofe aza wapi deuxième fils na nga abi asengaki eloko moko ti lelo na napesa ete na prometa ye mingi mais lelo namoni ifo napesa yango gofe yaka ye afungoli godi na ye azwi mbongo na biso kuna 1500 kwanza apesi mwana nga gofe alobi nalingi kokende eloko ya mutu te nalingi kokende eloko ya mutu te ika na sisa bakonti na nga nyonso na bana azwi 1500 kwanza apesi mwana ngai azwi 500 kwanza apesi ene ya bana nga azwi 500 mosu apesi troisième 500 mosu apesi kadeti na ngai nga sikoyo na abi bon bongo ngai abi te yo naopesoka coca-cola naopesoka coca-cola olingaka coca naopesoka coca-cola nazolia nazobela esili abi mokolo nga nayoki malili azala comprime te abi bana bayelo comprime na chambre na ngai ya fievre apesa yo apesi comprime mongo tobenga sokomolo kuna biso yakola alimai apesi ameli baesili abisi mwanga mobali na ye blanchard abi fotokende nabi oyoki ndenge abi te nabingi deja mwa sava abimisi bango na libanda kuna mai makolo ngulu nalataki lipapa te nabimisi bango ka ndenge wana ntina balabala ozotamba makolo ngulu nabi te makolo mpe yamo eza na posa enyataka mabele nde babali mutuka bakei tovandi lundi mardi boskize nga na tiango awa na nini parce que namoni boskize nga la famille bozoka ya na bango ndenge eza explike na programme yango awa mpona boyi ekata bozoka ndeko ne ndenge azo explike ntango mira ye sayaki kotala ye yaya nayebi te ntango tolingaka tokufa soki toyebaka soki mpe toyebaka te alobi nasilisa makambo nyonso soki azalaki na niongo na yo afuta akomi kopesa bana ndenge basengaki tata mwasi mbongo te mira yesa nzambe kaka ke na kimia eza pasi lande émission ozala natia la telefone awa mpo nawaprogramme yango place moko mpo ekata te boyoka na boye apres nawaprogramme yango nazoprogramme bino bozolanda émission ndenge famille ya mira yesa bazodeklare mercredi nayoki kuna telefone ya niese na ngai oyo mwana leki alandi ngai abi yesa aza bien te nabi esiliki ngai bien te ya ndenge nini abi antuka azoloka bien te
Masiko na taona baneko za mobala benga nga informer nga mobala zo benga te onde na ebi soki boza mwasi mobala na ndako moko soka beli moko ifo benga bande kwa moninga po baya basala bakompanye ye na ba ide na ba hôpital to osanu mobala tikala ko benga nenga atambala mote bon après et comme je dis habité donc on a zobenga tenga na kei na ne pas Gilles wana za frère na ngai oyo tata mwasi na nga bota donc aza cousin na ngai tata mwasi na ngai baza libumu moko na papa na ngai nda bota pe mwana wana komone Gilles ngamo pe mna benga na Luanda na tindi na Gilles babenga nga babiyesa azoyoka bien te yo lokwanga mobala obenga nga te nga za mukolo yo lekana nkuna oketa la citation Gilles abi aya nazana mutumo kwaza muta asala kabasi suki abi nazana mutumo ko nazana mutumo ko bwe nazako sala na soki ko misile lava nena kokoma kuna so esite lobi na tongo na okoma to lalika bongo Gilles petit frère ayisenga bi aya na kokende kuna me na sisa na mutu so na sisa ngo avant na kokende lelo jeudi so na sisa ngo te lobi na tongo na okoma Bonto zongi ngana zongi ndaku Gilles patikali na salon na tout ça lobi na tango Gilles abimi tanga abimi singa grand na téléphone na mata déjà pas yes allez kapena bo ça va comment na kuna kapena banaika ko inga na mboka neza la kaka ti to komi ba 8 oh na zo téléphone ko ya téléphone à Gilles abi mukolo ba benga ka mukolo abi en tout cas aux à côté ni ngabi naza ba côté ya nini ya kakwa ko ba côté kuna kana bila ngate grand sopa na rapide yao atunye problème habite ya kapenza yesa za malade donc nzoto ninga makasi ngabi malade yo bon ça va nazo baluka nde na zongi na luki moyeti na yema na ba tout ça na sali tout tindenge na ki okoma na ndako Mireille na coach na ndako wana kuta déjà Mireille wala tokolo ba koma déjà wana kutaki di wana ndako na ndako donc azaki déjà donc azo pema na lulengi moko mutako ko pema te sikoyo na habite na ko kozana no émotion te na banga moko ifo benga bande kwa moninga na bi bon ça va baya basala ba accompagner ye na ba idée na ba hôpital to kosani mobala tikala ko benga nenga atambala mote bon après et comme j'ai dit habité donc on a zo benga tenga na kei na ne pas Gilles wana za frère na ngai oyo tata mwasi na nga bota donc aza cousin na ngai bolanda émission bien bolaike botapote bopartage bolanda bien ndenge yaya minga yesa zoloba na boyi botuna o nini o nde bokomaka boyoka bien émission na tiki mpo nga da nasali bacommentaire na nga ne bandeli osiko eza grand frère ya minga yesa propre abia nazana mutu moko aza muta asalaka basi suki abi nazana mutu moko nazana mutu moko boye naza kosala na soki komisile lava nde na kokoma kuna so esili lobi na ntongo na okoma tolalika bongo Gilles petit frère ayisenga bi yaya na kokende kuna me na sisa na mutu so na osisa ngo avant na kokende lelo jeudi so na osisa ngo te lobi na ntongo na okoma bon tozongi nga na zongi ndaku Gilles patikali na salon na tout ça lobi na ntongo Gilles abimi tanga abimi singa grand na téléphone na mata déjà pas yesa allez lapena bo ça va comment na kuna lapena bandaika ko inga na mboka neza la kaka ti to komi ba 8 oh na zo téléphone ko ya téléphone à Gilles abi mukolo kwa wabenga ka mukolo abi en tout cas aux à côté ni ngabi naza ba côté ya nini ya kakwa ko ba côté kuna kana lwa bila ngate grand zonga na rapide yao atunye problème habite ya kapenza yesa za malade
donc nzoto ningani nga makasi nga ah malade yo bon ça va nazo baluka nde nazongi na luki moye ti na ye na bayamba tout ça na sali tout ti ndenge naki okoma na ndako ya Mireille na koti na ndako bon nakutai déjà Mireille wala tokoloba koma déjà na ndako donc azalaki déjà donc azopema na lolenge moko mutu akoki kopema te sikoyo nayebi te nakoki kozwa nano émotion te na banga nayebi bon ça va okuti kaka boye okuti azalaki na chambre tout ça mais natali mobali mais ekomi ti boye ndeni oyo nga mpe nazokopa te mokolo tout ça naboyaki nani kolandele maloba akipaki ye nga aza chrétien nayebi to non eloko ya liboso tozotake nano prière totake ye nano na prière après tolanda deuxième sikoyo nayebi oyo aza prêt amonike aza prêt mpona koréclame oyo kodéclare Mireille epai ya nzambe atelema oyo abika aza na baproblème na ye songolo abima libanda bon namonaki mpe motu te mpo tozali kaka ngai na mwana oyo ya biso oyo ya Eveline na mwana mosala ya Mireille na ye mobali bon baza kaka membre ya famille nde tobandaki koyemba toyembi na tie nzembo toyembi komi na ntango moko tobandi prière na prier na explike nzambe atala mabe ya Mireille te atalaka sacrifice onga nasalaka ya liloba nzambe tala mabe te tala nde Mireille epa na nga nde kaka balobake mabe na biso tozwa yango nyonso tobwaka yango epa ya Christ azalaki nde mabe te tala ye mosantu kaka lokola ngai nalobi na prier po toza na bapromese nzambe ayebisa biso oyo nyonso akocroire aza na droit akoreklame mpe famille na ye yango wana nayebisaki nzambe nayoki Mireille asimbi nga na loboko na se akoma wana azoloba Gilles aza présence oyoka mpendaki non eza boye asimbi nga na loboko ntango asimbi nga na continue priere na baloli loboko na ye nasimbi ye neti topesani mbote nde na bando tombola ye ti namona sentir ke Mireille alongwe ya kolala avandi na divan ntango avandi nga mpe nakei ti nake kosisa priere na nga ti tolobi merci Seigneur amen natali Mireille avandi na kiti ntango avandi natikali nazotala ye natala réaction na ye ti abaloli elongi ntango abaloli elongi bonga kutu nai kodute mpe na maladi yango ya Mireille ngabi atosala mobali ne grimace ou bien nini nesi mwasi na ngabi nani Milo namona neti Mireille azosala mwanga grimace po tout ça habité azobela mpe nanga vraiment ntango atubala elongi atali nga nabi bopesa ye mai bazwi mai bapesi Mireille nabi bopesa ye ntango bapesi mai esili nayebisi mari ngabi pesa ye ti chat azwi ti atie na koko atie sucre azozwa ngo na lutu boye azopesa ye natuni ndeni Mireille ndeni atikaka abo tovandi wana boye ti nayebisi bango na ndeko ya mwasi oyo asalaka epa na ye na ye mobali bosala tu bokee na ye bobwakele mai nzoto mo botya ye mai ntina motu nga nakee na priere 14 heures nake priere après soki tambimi priere nakoya wana ezalaki jeudi na ba 14 heures kipe priere nasisi priere 18 heures na ye ndako tusa nde ezalaka oye osukoli olie esili ozoluka moyo okende olala coup de téléphone wana mobali azobenganga te ozo comprendre mobali abenga te or ke coup de téléphone wana déjà bamemaki Mireille donc asali donc eloko yango lisusu asali su crise yango bamemi l'hôpital mobali abengi nga te nga nazalaki déjà na ye na moyo wana mais ntango aye kosala su crise wana mobali abengi te ye mwana azobenga nga neti na kobombama kwa nde babanaki nsweki noko yaka koto oyo maa Mireille mwaye te nini lisusu abima Mireille mwaye te
papa ni bomo ningana ngana kena toilette wana ya mbalakata na toilette ya mbalakata ti mwasi na ngande muta maîtrise kinga abina nga téléphone no jouer ça ni ngabité Marie abengi nga abi Mireille a donc moi été abina nga sala calme mobali sala calme yaka ndako tinga chambre abi singa bi problème ezate ata balbi aza malade yo sala calme ngana sukola yo lataka na sukola comme ça nazo na ya to comme ça to sala nzela route ensemble to kende sika bazali magaza boza babino to kende na clinique boko nde basali biso transfert na sanator ezaka na bango te na bia solo na sana c'est que kao yo est déjà grave mais ya mikolo moke azaka maladie te sana to milengeli wana to milengeli wana ti esili ngana mwasi nde to bandi komata nakota na mutuka boy makolo ezolenga ezotremble na habite tokanga toke na taxi nde tokuzwa taxi wana ti tokoma na porte ya sana 22h to se présenter wana non babenga na salle d'urgence on a leki nanga to sabi bakoti ya tsama bakoti biso na butu wana toketi na koti na lopango ya hôpital na moni nièce na ngai na moninga na ye na tuni bongo siko mobala mireo non aza bongo mireo bakoti na katia na tuni après mwana abendinga na mwasi na mopanzi atiki moninga na mopanzi abitala to uti boye na clinique wana bataille cycle babi cycle mati so na ba 600 combien na tension epai na cycle mo ya mbala kata mondeni oh non docteur amu tout ça le bongo ya masali so transfert to ya ana sana na mobile azawa pe azakuna ngala kepa mobile na tu mais qu'est-ce qu'il me oh non tu na le moni na zo ba soupçon ebele mais nakoka kuatake yo te nataka ndeka leki na atika yo comprendre mais ye alinga kotika yo te pesa manga mabolingo na bino vous comprendre mais moi leki na ngaso azokufa na maladie te azokufa na souci chagrin ya yo ozo menacer trop ote mukolo ozo ba boendeni ngabino na ibisa wango déjà avant azokufa na chagrin comprendre na ibisa ka problème exact nde toye to samani suna mwasi sika tozalaki tokomi na bacalcule tokota na hôpital wana na loi moko osalama te takokota te okomeka kutu te ti mwasi na nga bi jamais esika mi yes azali yo il faut mona ye il faut to mona avant to kende donc mwasi na nga tindiki nga penda kotindika papa kende kaka kotaka na porte wana ba osale lo te nga pe na kate na courage à moi c'est na koti première porte tu vois ça ma porte ça moi soko komi ka pembeni yango efungwami na pousse nso na mi balendenge moko ya mi sa tu suke comment il faut ko tia carte na bango wana na tel na mi panzi boy na moi signal mo boy ya bleu eza moi boy basali na moi baisser la porte na simba boy porte efungwami na koti dans la côte na keipe na salle moi ba salle d'attente ba sala ba kiti na vandi na komi kotala ka epai ne pai mutu pe na rotuna nazo mona te wa koleka mbango ake wa koleka ba mono so balata ba uniforme ti na mona moi c'est na pa koti tango ya a koti nyes na pa landi to komi sukoyo ebele place wana ba ko tia bisoka ba pesi biso mbote na bosembo nyoso tout ça ba bisi biso awa eza pona batu misa tu minete eza pona mutu moko tout ça bon problème na bino ezali ngabite ba kotile kinanga na poko abio mama mukolo ngabia ye wana nazana posa na mona ye ne babizela boza la calme tozo benga docteur ayambie bosolo docteur ya mwasi ayi tango docteur ayi atuni ba famille akutina ngabi ngayo abi ndeko na bino asa grave donc sa manière
Intologie ya médecine ezate attaquant ngai directement aza grave sukali matiye utatel ça on t'enseigne nous c'est que ndenge wana mais ngai nalingi namona ye olingo mona ye ça va bozelanga kena no botanga ekozonga zwi biso nde tokotiti na porte mosusu ya mibale bakoti balakisinga bo esika batandi Mireille kuna papa nga nazwi émotion ndenge totalaka na bohôpital oyo ya banovele oyo ya poto wana Mireille neloko na moko mozolo Mireille basi eloko mosusu ekangi awa mosusu ekangi awa mosusu awa na kingo kuna koto 4 docteur koto 3 mosusu kuna na mutu natiaka nabimi na kei mwasi nanga atali abimi mwana paki atali abimi kuta olela ngabi muta olela waza te awa mutalela te tosaka eloko moko nga nazoyebisa bino eloko wana tosala tokorachete Mireille aza déjà quelque part bosala erreur te so boleli esili nde tobimi mobali aza kuna so melamelaka cigarette na ye ngabi bon tokela ndako r ni 0 r Balanga zani pasteur te pasteur te ya bazulu balisandi au pasteur abima tout ça non pasteur aga pasteur te ya za camioniste OK atambola kanzela camion ya ba remorque to sala ne musala moko et du coup le mwa lombango Mireille akoti wana biso tozwi nzela tokela ndako ya Mireille nde tobandi losambo wana 1h ti ba 3h 5h tozonga wana tokota nde na bahôpital mosusu mpe ya lwanda ezalaka okokota osukoli moto na malade esili kuna eza bongo te babiso tosalaka biso mo tosalaka nyonso boyaka 15h heure ya visite toye mpe 15h bakoti biso totali tokoti te mpo tosolola na Mireille totali aza kaka na balongoli ye na koma amati na soins intensifs ozo comprendre oyo balobaka isolamento na portugais sikoyo balobi o kutu babwakaki azalaki isole eza isolamento eza place oyo babi soins intensifs esika kaka munganga na maladi bakovanda deuxième jour ndenge moko troisième jour ntango bakotisinga sikoyo na kati ye Mireille mpenza namoni respiration wana ekiti mwa moke wana na troisième jour respiration ekiti esika mpe azalaki oyo bandomoni neti moto aza kobundabunda me akomi mpenza na mwa calme na respiration mpe ekiti bon tobimi 4e jour ntango tokoti nakuti mpe na respiration mpo ezolakisa na mwa télévision bo ebandesa ton mais ekomi mpe na tan na respiration normale ale nabengi ye nali lundu afungoli miso atali nga asali na lokola mokoseka azongi nde mpe na kongi ngabi eza deja signe moko ya bien mpona lolenge oyo azalaki na ndenge namoni changement makasi après wana lobi nango nake makambo na nga natiki mwasi na nga nde atikalaki akendaki na hôpital na ye mobali na mwana bakei ntango bakei kokuta Mireille balongoli ye na soins intensifs bakitisi ye na médecine esika baloba médecine donc bato oyo oyo babiki akomi na tamo akomi na mwana bon oyo azocollabore déjà na médecin azoloba nde place oyo madame na ngai ayeki kokuta ye abitako nakuti ye abandaki koloba te azalaki na soi na monoko natali nabenge Mireille afungoli miso madame nanga santiki aza na soi azwi plastique moko ezalaki na bakata oyo bamai oyo bazongisaka bato ayebise Mireille bwaka soi awa abwaki soi ye moko ntango abwaki soi ati milo abandi kotuna ye babandi mpena bosolola boye basololi ti esili nga lokola nakendaki te na bivendredi wana jeudi ifo nakende nde nakati makambo na nga jeudi nakia kokota nakoti sikoyo mobali lokola amesanaki deja na bamédecin akotisaki mwana na biso wana deja
ngana madame tozwi jeté tokoti bango de madame amikote ayi bango 3 déjà ngana ye kokuta bango ntango nga nazokota ye samoni nga atie bango boye mokolo azobanga aza na palpite abi e mokolo yokanisi nga na kokufa nga acercueil te jamais nga bime koma yo kokufa te talaka ti tobandoseka ye pas oseka après natunye mire outi wapi outi musika abi mokolo na outi na musika ngabi wapi abi bakote na banda kokende nazoyeba te obaluki boyekoti oyo obimi neti na porte simozoki donc natamboli mingi makolo mpenza ezanga ya kolemba ngabi sikoyo namoni sava abi sava abi soki kaka na lie na nga kaka na récupéré abi sikoyo natuni nayebisa papa nini abi yebisa papa kaka nakomi na nga bie kaka baminganga oyo bazolinga kotika ngai te nakende na ndako mpona ete so ezalaki langage nayebi te so ezalaki langage oyo ayebisa ye ngai yango wana na comprenaki te soki na comprenaka peut-être ndenge nasengeli kaka sorti tokoyelandelanga ata na baclinique ntango ekomi les jours suivante batika biso na jour wana ti ere oyo batikaka te ya visite tozola na biso tofandi kutu nake kofanda na diva wana ya lix wana ezalaki wana nazotala ye boye mpona madame nanga lokola azalaka na ye kaka boyeboye azotune bakeso bazosolo donc ezalaki nango mpena tozosela kaka samedi dimanche tobima papa tokóma kaka na ntongo baye kobenga mobali abengi nga okuna mire asali rechite ngabi non jamais te nazo biso vérité mokolo yaka naye boye pa nakota boye mire ka ekomi image grave koleka ndenge azalaki ezalaki bongo mais so obengi ayoki andimi po aloba aleli nino ekangami Mireille nini loba nga loba boye maya miso 2 fois 3 fois bongo nayebisi nzambe na bino aza susu eloko akoyebisa yo te nasi nalobi nyonso mpo naleki na ngai bon ke ta volonté lobi nango mardi nde bayobenga nga abi yaka na hôpital nakende hôpital nakende sika leki azala babi kuna te yaka boye ngabi atuni bamore akufi oyo ozala makasi boye bakomi kopesanga makasi oyo ya bango ngabi na ozala nango ndeni na mipo yaki wana ira yakufi j'espère que toki na molo mbango toki message nyonso ndenge bini eza mpena choquant po totika papa stati te toya na ngambo ya papa j'espère que papa nyonso aboti mwana na ye azalaka na souci lorsque coup ya appel ya babeye mais papa ntango ndeko na biso akufaki organisation eyona baartiste ya comédien ezalaki ndenge nini babengaki yo mpo bayeba kosala ndenge nini ti koro lingwai kuna na tokomi mokolo ya lelo oza na contact malamu na artiste ya comédien moi voix Merci la parole. Il a contact premier jour au président Massimabé. À partir de deuxième jour à l'Union Nabango. En tout cas, ce que je sais, c'est les Kawan. Aussi, Banda, moi, les à moi, tu es là comme un système de ton côté. Si les lots. Si les lots. À ta délégation. Tu es là comme ta délégation, moi, participer. Oh. Mon athée même baninga na ye mon athée bon papa Miraisa Nangola kendaki ba faire on a ko benga le kwa mobani na ngai on a dit chaque le 10 mai c'est au sabbat anniversaire na ngai même ndenge alek na Luanda to benga papa pour anniversaire. En tout cas, na des éléments parmi Banangai, la paire d'éléments moko oyaleki très cher na libote nanga. Mais la artiste en tout cas n'a regretté. Oh, comment voyez pas que papa
mira azalaki na papa na ye azalaki kotutela tolo mpe azalaki koloba ntango nyonso mama Antoinette papa zoro nabota azali na bumu mais parmi bana nanga baartiste nyonso tout en tout cas na regrette mpona bino na station na bino neti bana nanga bakoko bilai banani bazalaki koyawa bayebi awa na mutu te depuis Miraïs akufi banda Miraïs akufi Dieu me voir namoni ata mwana nanga moko ya artiste aya kokonsole ngai awa te namoni te kaka mwana ngai moko toza na ye awa Lena mama Lena en tout cas nzambe apambola mwana ngai azali vraiment chaque soir fata kokonsole na papa toza na posa na yo mais bana na ngai batikali nayebi te nasalaki mabe mpona kenda ko se présenter pa papa Masumu ke nali papa ya Miraïs nayebi te soki wana ezali posa ya baartiste na baprogramme nyonso bazosala ndenge bazosala mpona kobimisa corps ozozala elongo na bango te obien ndenge nini mais nalobi bien ke nazomona bango te bongo soki nazala na programme na bango ndenge nini nazala na programme na bango ndenge nini kaka lobi mercredi nazwi ntango mwana ye na corps lobi mercredi nazwi mwana azwi etanga papa samedi ozala vie mortel et dimanche bakondi corps sans famille nalobi en tout cas baartiste bango bazwi Miraïs mwana na bango basala ndenge bameni donc nakosala te yango ntina vandi awa en tout cas bana nanga baartiste na regrette mpona bino mais nzambe apambola bino Miraïs aki moninga na bino menga papa na bino kodecevoir ngani merci to opaleka papa aza na mingi mpenza koloba te tozongaka na ngambo ya Jean Boni tomeka mpe kosola na ye parce que ye moto azalaki na délégation oyo kodo kolongwa Angola parce que ye moto asali badémarche nyonso alobi soki mpo na ye balinga kunda ndeko na ye mais baartiste coméde balobaki non Miraïs aza motu monene bakokunda yango te e toyoka nanu maloba na ye na lombango na mokuse ti ndenge nini ebembe ekombaki na hôpital cinquantenaire to mpe soki c'est vrai na famille babengisaki ye te mais toza na voice moko tokoyokisa mwa balobi ke soki artiste lelo akufi azalaka so na famille te akomaka na baartiste comédien j'aimerais que tobona na voice wana bongo tokende na maloba ya vie Jean Boni kani balobaka na Angola bongo tokende na couleur moya tobonisa Jean Boniface moya tolobisa papa trop eza te toyoka na voice wana mpe bino boyeba est-ce que ezalaka bongo ntango baartiste nyonso bakufaka bonéglige famille ezali liboso avant que famille artistique ya toyoka voice wana bongo tokozonga tokopesa papa Jean Maloba toyoki voice Maracuja. Bonjour. S'il vous plaît, nous nous sommes bien. Toyeba nani azoloba na voice oyo biso tokopesa kombo te mais papa oyo toza na scène na ye donc opesa biso kombo mais la voix j'espère bokoyeba papa bonimwana akopesa kombo ye moko ok tout ça biso tozocomprendre te famille biso na bato na so bakufaka baartiste bazala so ya famille te artiste azala so moto ya famille te nayebi te soki bazofaire comprendre yo oto oyebaka ke peut-être po kenda ngola kala to oyebaka ke neti nga naza awa nga Gabriel lelo lelo so natie motu na se naza ya famille te ata nde naza na bomoyiboyi nazalaka so ya famille te nakoma ya leta epuis nakomaka ya bandeko na ngai oyo tosala na bango mosala esika moko parce que bango nde motu bakosala démarche nyonso tout en collaboration na famille donc biso famille etutelaka biso tolo lisusu te nayebi te soki bazosolola na yo bien peut-être bazoloba kosakosa yo mso wili ndeke aya kosi yo mso oyo kuna aya kosi yo mso oyo kuna aya kosi yo donc yango ezosala yo baconfisa o papa merci tokende na ngambo avant tozonga wana oyo alobi boye j'espère boyi komboni wana ndeko na biso
mais na singa non famille bolimbisi biso parce que ça la bon côté peut-être ndeka lobi na bagage pe sagesse ça kana ngo mais biso bande ko na to lobi non alors ba bon côté première position ça la famille et famille artistique ka deuxième position makakuja soko za ko loba ko to kenina message ndenge ni na contexte voilà toujours qui indika ka pour no kima simana ngonga toujours qui indika côté yaya délégation ko utana matanga yaya pesa mo ba regret par rapport ndenge batambolaki ti na ndenge koya Kinshasa osenga ye moko expliquer biso ndenge nini na lombango vraiment mpona okima nsima na ngonga ya mokolo. Bon, vraiment merci encore une fois pour la parole. Kuna na Angola po Korea awa donc nga nazalaki na sûreté ke tokoki koya na Korea po nakanisaka na kokunda ye lolenge lilobelobi ke tokutaki na mabele tozonga na mabele donc partout oyo okufa bakoki kokunda yo namonaki président Mobutu oyo akuna président na bango ya bacomédie akuna ye nde mutu ayi kocontacte nga abi non oyo eza art oyo akufi oyo aza grand artiste donc ndenge eza wana tokoki kokunda ye awa te apesi nga baavantage nango na ndenge nini bakoki kosala abi ele fatika kombo na art des artistes tout ça na place des artistes na victoire bon ayebisi nga bino soki tomemi koro na libanda te même biso pe tozasu na poite en tout cas na comprendre bango na yaki kopesa encore 10 jours pour na ba démarche mais à part ça na yako zo coup d'appel à journaliste mo Willy Ndeke aza frère na biso pe côté ya famille quoi ala yebisi nga photo ke mon ambassadeur tokenda e pa ambassadeur ngana Willy Ndeke ata artiste mo azalate aki a présenter nga pa ambassadeur à Congo na PCK na ngana bino na yako senga orientation po na leki na ngo akufia asenga photo na l'accès photo tout ça après ayi senga biluka document na ye acte de naissance na ye na carte ya carte électeur nde na tindi papa atindeli ngango na yako lakisa ye azui a reconnaître ngo azongisinga na salle de mort nasalisi bulletin ya dei mususu ndenge tobandi makambo wana tout baartiste siko baye koappuye financièrement na bambongo bango bangane kozwa kosala bacontribution kokongola nde baye koappuye nga sikoyo financièrement donc mpona makambo etali mbongo ya badocument nyonso tosalisi ekokokoma mpe ba 600 donc ba 700 000 kwanza comme ça va valeur il y a ba 800 900 dollars ou quasi 1000 dollars on comprendre hein? Donc bango président Mobutu président Carlos tant ba okendo ko Congo la baye ba soutenir malgré la matanga ba soutenir ngate mais oyo quand même ba sala ko na ba document ya ngona zolo ba bosembo na ngai na pese bango pe merci mingi vraiment pour na appui na bango bon malgré na bando mona mbongo ngote bando pesa na pe rapporter mais na mikanda pena bazaki prêt na kene ko mbome mire un certain samedi bon mbongo basenga na mbongo na biso kuna zaki 70 000 wazane $90 na mona zaki na 40 000 na pesa ki na par nanga après tangu toye poto bimisa basengi biso mbongo wana ba artiste ba bimisi yango bafuti 30 000 etikalaki bon na yeko mona lisusu bon bambongo mususu basenga ki wana pona kolongola bato ya leta ba ekipo ba tchai na kati ya zinc tout ça ba artiste bafuta ki ko bambongo pe mwa mingi ba 70 000 kwanza ko ba kwanza na biso aizaka sala ba franc ebele bon na yebi valeur na ngo pona awate bafuta ki bambongo wana nyoso après nde toyaki kolongola corps lendi wana butu totambolaki na corps ti na lufu pardon na sauté tobandaki kozela dernière mukanda oyo bazelisa ye te passé à Mireille et après kaka saki na ngeza musika na ngana na sabino ngo donc il laissait passer la perception le 27 le quantième le 3 donc le 27 et le 31 zaki déjà 4 jours na lelo donc presque une semaine corps ezana ki na maboko na bino donc le 27 c'est la mbongo te pour artiste na biso na ngambo bazaki prêt bazaki na amour wana force mbongo bazaki na ngo babisinga biyaya mbongo oto okabola na famille
donc kabona on sima na suka makamunyo sotongine tozona recite na biso nangola bazo sanga bonga basa kutu mingi te papa ya non baza pe reconnaître ponga na yebi bango pété bon na yebi bango te na moni bango ba Carlos ba petit nango ba jeje bango tu na moni bango première fois mais baza ko chungwe na ba Mireille Alexa ki amour wana na ba mbongo na ba o bazo kongola au moni ba mbongo ba kongola eza sans compte bakoka pe ko leka nango mais ba ye ba soutenir ngai en tout cas vraiment ba soutenir nga tindenge to komi na corps na lufu tomoni papa moko boizola ye auti ngamba kongo ye ono na ye ko accompagner bino a juju biso ba document a bengi batu na biso Angola wana ti ba bibo sala ba copie tout ça na moi no chacha en tout cas na sepel no makasi tantine ozana courage continuer comme ça no bongo chacha pe il faisait part de le groupe ya Mireille kuna na biso Angola azuma kambona charge la mikanda kota bima tout ça ba ko pesa biso mikanda rapide ne bakati biso tant bakati biso na pont papa zo l'accompagner biso tito ko comme na pont allez tout monde pena donc ba journaliste ba petit na biso ba sala ba zo ba film et tout ça abandi ko filmer ti net comme wana ba télémission biso na moni corbiar na mopanzi bon na mona su mutu ga mususu te peut-être zage non boyebi ke ba collègue na bino bazoya boko louer moi bis moko boye pour boyebi te bazoya combien peut-être bo louer moi bis moko pour prévoir tout ça donc ba délégation pe ba na moni mi balé on na yebi na mutu o mususu bazo basoki zambala bon nan pe na mona na artiste bon azasi pe artiste tout ça bon bazaki 3 tali bango bon na mona ibango nazo c'est là ce qu'on attend la bango bakoloba nini bazalika agité comme ça tina mona bo kitsakor non bo kitsakor il faut basala bango ba démarche kuna po mikande zali mikanda nyonso zali na maboko na ndenge na ngana belsa Mireille nande na tisa ke na morgue mikanda nyonso responsable ezaki ngai donc bakoka ko liquider jamais corps à Mireille sans présence na ngai ndenge na landela ki yango ti na suka toye na lufu après na bandi ko sela bango na bandi ko tuna bango sikoyo nako vanda nako mata wapi nazana droit na corbia pona comme ça corps ya leki nanga tina esika bokochai oh non kutu na sina tsaki mwana nanga na yaki na ye na bito ko vanda tabiso mbala vanda na kata na omemaye na place moko ko la place mususu mi balé liboso alors ça va problème mais nataka une fois on a eu 5 chauffeurs à Corbia accepter pas à papa andima ki abiyo ko tikalate mais tango bango mo baye bakitisinga mwana bango ko banani ba na bon na zambala papa wana zakite Johnny kwa zakite na koba bazaki kuna zambala ye akiti mwana akangi porte ya Corbia ngata on na mais si vous avez comprendre non biso to yaki 5 wana zamba biso to yaki 5 na Corbia biso moto louer Corbia toza na droit ya kotika la ate ata mutu moko otika la tenga bi menga mutu na ina corps botala boza na logique wana nzamba mtolo nga na ibisi bango ngabi ngai munazoloba ngam na ina corps boza la logique boko tika ngaya wa bomemi nzoto aleki na ngami kanisa pale faut que nous oblige na le bibo na tuni ba ninga to ina wana me faut faire confusion waki babite osala mobulu te na osa désordre te kosa mobulu te biso récite na biso corps comme na Congo et osa mobulu te totala bango elo ni bangi basala po papa tsaka na luka succès te vers wana za succès koba na mona kutu wa pièce basala na Mireille papa na Mireille abala raté tout ça boy na za na pièce wana na mutu ko ba luka succès te me bango ba ebelo ni baluka ki pour la kotika ngai bazwa nga corps ba ke na ngo et puis ba komi 50 ngana tikali na sima na zoya na makolo embouteillage kangi nzela donc tina suko kota kana ka obia na te na contacte batiki nga ba démarrer ba kei mon frère ba kei na tikali doki na comprendre la mime ba logique des na mboko ata ngona ngobolo ba kiangola ba soki ndeni baza na ata na bamboka mutamboka ko sala le ko na te ba négliger ngala bino botsanga ta entre deux espaces ezanga cercle na kati na la tawa na komisa donc ensemble na biba première interview
naza na tina nango bakotuna nga pe yaya Mireille mais qu'est-ce que vous avez oh non ngabi bato baza awa baza na ata na valeur moko te par rapport na ngai na arrivé à Koro bolongola ta mutu moko ngala kota on ne fait pas de bakei batiki biso na délégation s'il vous plaît po toyaki nango basali makambo nyonso po Koro ebima tellement niveau d'artiste dit donc na comprendre que na comprendre que donc na yebi ba niveau des études na bango te na critiquer bango te mais nazo présenter kaka donc souci na ngai kaka ne loko basali na ko qualifier mutu te pona yebi bango te betana bango ya étude bani na yebi te mais ndenge ba se comporter en tout cas eza malamu te ta bakomi cinquantenaire bazoki bimimamo bakoti na kati ya mort bakomi na cinquantenaire maintenant bakomi kobenga siko ngai na kopumbwa ngai na bofungola cercueil wana bofungola bakomi koloba atie nini awa tous na kotia nini nazaki na posa ngai na monde mpo ngai na bimisi corps na morgue ya Luanda nalingai ngai moko bazobimisa nazomona ndenge bazotia nani leki na ngai et puis état ya corps na ndenge ni ekozala po bakotuna ngai peta na kozonga ministère ezala ezozela ngai ozo comprendre bino bokozwa nga nzoto ya leki na nga boye nango botiki ngai logique ya mwana et puis natamboli makolo na mwana na ngai butu matadi kibala toluka moto wapi moto mwana na ngai mwana na ngai oya mwasi mwana ya yes Agnès na ngai asobenga benga na binde bozobenga nga omona ka bozolanda bozoyoka makambo artiste comédien basali bolaike bopartage la famille tosi ces missions bao basenga bademande basengi bamati ya kokanga bambomaki ye botiki ya kokanga bino bokenda nga nazola na okenda nga na bomu teya tozeloka na bokoki kokutana moto ya moto tomati sikoyo na moto ngai na mwana na nga na peti oyo toyaki na ye Josué Décor mbangu ya kosakana te mbangu nzela efungwami te embouteillage eza kaka yesu adusolaka titoye kokoma matadi kibala akiti biso wana 2500 francs na mutu moko oyo mosu aye kozwa biso ti rond-point ngaba même chose olie pe to na nzela mosusu biso mpe tokóma na so neti bauta toyeba soki sasa yango te nzela ipeni bamoto linga tokita selembau mama rond-point toye kozwa su victoire 2500 francs victoire toye kozwa su cinquantenaire toye kokóma 0 na 0 wana toye kokuta bamelomane nyonso na bapaya nyonso bayaki wana bakei nayekutaka libota na ngai non nata wana nakuta masumu artiste ata moko te nakutika Agnès na ngai petite sœur alanda ngai tantine na ngai oyo baleki ya papa na ngai na bana na biso mosusu ya libota Constantine na mwana ya pauvre Tino na bon bana sociale de kuna bango justement donc il loka baba bon donc il faut babi famille bazaka te mais na suka na kuta ba famille nde oyambani wana na kolela wawe toleli sili tout ça ti bakotsinga no cercueil ya moto si to tienzo to na kati na bi bon ça va potanga ba ko benga dernièrement na bina mardi pesa ngai moto asala na mort apesi na bi papa longola ye tena nani na morgue mais tika cercueil la soirée na tongo na boya nde to ayi kokoma na suka wana tout ça to bimina baleki 0 heure kozwa su moyen de transport na bozonga botito ya kokoma na bumbu na kota na kuta mutu te awa esika matanga Mireille ezali mutu te esika papa ya Mireille ezali na kuta mutu te na kutie ka na mwasi na ye na ba voisin soki misatu boye na leki na ye papa Nestor nde na kuta ye bango awa na bima boye esika star akufi tata na ye na mama na ye bazalaka ya bon comment boye
Nakoti na matanga ils appellent divisé par deux, babi kasavu pourquoi il a fallu vous ici quand on peut dire ici babi botamina na bungu mwana ya bungu akunda mutulu na bungu bon ça bongo Mireille ngakutu na yaya na botamina na bungu papa na ngapa kolia sakina no pango ya balabalo papa yuko kama tout ça tufanda kangana na kolia ko ngapa na botamina kingunzi na longo kingunzi tango bapesi papa na ngai yo kena mwana naona mwasi nayo papa eko banda vi na yawa nde bango na feshi 28 ozo comprendre pas on a chose qui tina sakara mukuna zaki biso nyonso zaki ya biso lupango esika mira bota meza awa ngata on azoya nazolongwa cinquantenaire na butuana nazaki na esprit kasavu bute po kasavu esika leki na na futelaka ozo comprendre eza siège ya Mireille Mireille esika siège na esika bota meza ana feshi yango moni ngata na longwa kuna oui directement na feshi esika papa zali je croyais que matanga ozala tout que musikate j'espère que papa lobby que bah ça les réunions lobby mercredi pour que samedi veille mortuaire dimanche ba nokunda le lobby na bino zanini auprès ya artiste comédien au bossa la programme sans pour autant bino boye va contacter lui non merci encore une fois pour la parole on a jour on est bakora kotia on a kokunda en tout cas zaki na problème té on est ngai nazotala pe bajour bapesa nga na deuxième ya awa eza 6 jours ndenge basali kutu dimanche nazomona ke mpo nanga ezalaki bien mais siko susi nanga regret nanga eza nini ntango bozotia bajour ya kunda mwana moninga obien mwana ya moto bokoyebisa tata na ye te bosali réunion c'est bon mais bopesa quand même relator nde balabaka no tozopesa rapport papa tala tokanisi boyelobi nini po tomoni awa te to garder kaka nini décision oyo ou bien comment bino botuni papa ya Mireille te bopublier déjà bosali tableau botindi ke non jour boye soki mortual ezokotana portugais te osomona donc nakamwe kaka likambo to seki wana uzongaki na hoso batindaki babika so mutu akufi bon akomi na ya leta donc na bile eza normal po mutu so akufi artiste soki akufi alongwe kutina akomi minzoto wela soki eloko nini bango alobako donc c'est ça namonaka normal na sens wana mais na moto eza normal te merci to comme na suka pana tikala makuja maloba to le dit que biso to ko wasire bino que message au botindi ba yimbo ka ba osani ba hôtel yango y compris bango na so ta sala théâtre le coup la TV mortuaire lobby biso lobby samedi plutôt samedi na tongo soit lobby na tongo to kozoma awa poto yeba ce qui délégation d'artistes comédiens ba comme la famille OK ce pas mon famille c'est très bon mais ce pas monité to kolemba pe ko lobaté jusqu'à ce que makamla sanim et ça là na ligne parce que les amis guys lobby peut-être cause vraiment donc voilà mwakuja pour l'antenne avant que tout ça OK merci vraiment ngai ya koloba mingi zalité na j'espère balandi na biso vous na so partout dans le monde entier bolandi ndenge ni papa lubi pe ya mkola lubi po za grand frère ya Mireille sa propre moto azaki na ye ko vivre na ikuna na ngola tia kufi yimta za inemta epe na korti na ndenge a expliquer nde basundola ki ye kotika ye na lufu kokoma ti 0R a expliquer donc pour nanga na ko ba nazali ko ba te papa so azali luba pour na kusukisa et puis il y a so so papa ko ba te il y a mkolo ko luba moi luba na un message fort au ko tikala pour na kusukisa oh merci message là pour na kusukisa eza que eloko liboso akolobaka eza bolingo ntango bozo vivre ensemble soki boza na bolingo te eza pasi po moto azangi bolingo oyo katholike ayemba ntango tozokola komona nzambe te eza lokuta te eza ya solo babi aimez-vous les uns les autres ntango mpe ye mo azomata mokolo mabele aokende jésus alobaki yango natikeli bino kaka babi bolingo bolingana moko na bamosusu namonaki eloko moko ke bango na bango mpe balinganaka kaka te Mireille baartiste congolais balinganaka te Mireille ntango akufi babanda deja kotia ye bakale na ndenge nini nakoloba bongo bolimbisanga na conception na nga nde nakanisaki bozotia eloko ya loba
soki nakufi nakoya na Congo te po na poison soki ba enveloppe chocolat soki ba nini. C'est ça que bobane ko répéter chaque fois na ba réseaux sociaux. Donc siko bolingo na bino yango wana ya olaksaka mabe ya moninga ya sa kufi na ye bozo laksaka mabe na ye. Est-ce que bino bato botikali donc bobo kufa bino bozangi mabe et puis tango bokokufa bakolela bino ne baleli Mireille ne baleli King Kester na habité donc eloko wana na moni baza na bolingo te. Après nani président Carlos ayaki ko fouiller na archive na ye ndai ko bimisa image au monde aloba ke soki na kufi nga naza congolais balelanga baluelinga salité batianga ata na martyr ata na papa Raphaël on comprend biso artiste na biso nde Angola mtasala kiamo ayeko lancer nde ayeko kitsa moi température wana batu bakomi ko bossa na malobo alobaki wana donc biloko wana yango na ko mona ba ne pas kimi na ete nde bazo ba kimi na moi so zoela ki biloko bomi souci pour mbala linga camarade na yeba kimi azomona ngati bon papa yaki boye kuna matanga bon papa vraiment ngai tango na kei pona bimisako na zela ki bango bazaki baza famille. Oui. Bon biso mutu na mutu azosala likambo ya azomona eza malonga be malonga te. Na yebisa baona na butu na bino il faut mobali na ye alanda biso po akende komona atambala suka elongi ya mwasi na ye. Aya na tongo tokota na ye na morgue amone elongi ya mwasi nde bazokanga ye quand même au revoir na suka po ya senga nga déjà okende te. Aboya na Kinshasa te. Bon ba raison valable na ezaki quoi? À cause de la sécurité. Pour les réseaux sociaux, qui déjà. Mutu, abomisi ça, ça qui na risque. Ça qui na risque. Même à tant Mireille a couché na sortie à l'hôpital. Bah où est là qui est déjà. Artiste kuna yango. Artiste kutu bakoiko wela e penza te mais ba fan ya Mireille. Ouais parlant quand on a bazar qui est déjà na nzoto. Siko ngainde na yaki kolongola ye wana tout ça na sala ko na kokai ko sala. Et puis on dit que les artistes baza comédien penza balobi ngai na zwaki mbongo na famille ya mobali wana on a protégé ye bon mais comment donc yango na robi na yebi niveau ya bagage na bango te mais en tout cas comportement on est compliqué donc balobi n'importe quoi oh non kene ko soit commission na cercle Mireille tout ça bon na bibo c'est la jour ba kundaye bolia bomela bobala boboma mabala bolangwa mais atikali na cœur. Merci tokoma so parce que na suka tolobi avant papa loba Mireille sa akoleli aw mabelo toniati ikana nde ba fina ba na ba mayo na ba ninyo yango peso ko le service ko za la santé ya malamu to tela mwa image po biso ato bomba te tolinga eza la clair et net donc comme boye to mona ka moto so profit beaucoup filmer ti ba toilette na bango bo ba tala pasa za ko za na mota meli aw mais ce qui est kufate le beau za nzamba mutu nyonso ne ka mutu zo image wana quant à nous to ko so awa vendredi ce qui délégation artiste comédie ba été ce qui peut bailler to ko yibango très bien mais pour na ngai na kumi na parce que na suka mwana bo ma dédicace exactement parce que émission to sali au monde to ngai na marakuta na kata plateau pour te même vérité ma kamunyo so ndengeli les autres de la papa te peut me voir que de comme ça suki ça vraiment merci la parole nali na yip sa artiste kufa ezali lokola nous étions un bila était là partout ban ngai tant vous osala ba biloko ezali ba sentiment po ba mona po ba yeba yo eza mawa mingi bomeka ko changer ati pe tsa pays musu ba mona bino ke bwali pe batimo bozo pesa biso ba conseil na biloko bozo sala mais biloko eleki na liwa mwana nga na regretter pour na bino banda ndeko na bino kufa ni motu moka ya kurande ga visite na ko répéter mon deux fois trois fois te po esalinga mawa est-ce que vous avez attendu ngwana en tout cas za mawa mingi pour na bino pe bino te botika linde na like mbile te la kana tete mon côté lobby ko tala yo ce que basali tata na yo to basali mama no boy ndé bino bosali ngai éviter ce que vous beta mabo merci papa. Ok, merci, merci vraiment. Na bino nyonso bozaki na kolanda biso na bukebi nyonso pour na biso ndi tokutani mbala sima bana. Merci.
Chrome vous protège des sites non sécurisés. Avant qu'il ne soit trop tard. Téléchargez Google Chrome sur votre téléphone. Chrome, bienvenue chez vous. Samedi ozala et mortel. Et dimanche bakundi corps. Oh, sans famille. En tout cas, l'artiste bango bazi mira esa mwana na bango. Basta la ndenge bango. Ko balakisinga boesika batandi Mireille kuna apa nga na zo émotion. Ndenge totalaka na hôpital ya ba nouvelle ya poto wana. Mireille nelo kuna moko mozolo. Mireille basi eloko monsieur Kanyawa mususu ana kingo et kuna koto 4 docteurs koto 3 mususu kuna na mutu na tseka Nous avons pas comme la vie. Mireille sakini na bino menga papa na bino de décevoir ngai. Famille, tous les batnaso bakufaka ba artiste bazala sous ya famille te. Artiste azala sous ta famille te. Na éviter ce qui bazo faire comprendre yo auto oyebaka ke peut-être pour que nangola kala to oyebaka ke neti ngana za awanga Gabriel. Oh, yanga bino ça. Lelo leo tuna chimo tuna si naza ya famille te. Oh. Atani naza na bomo iboy. Naza na sous ya famille te na koma ya l'état. namona kutu pièce basala na Mireille papa na Mireille abalaka te tout ça boyboy nazala na pièce wana na mutu ko ba luka succès te me bango ba ebelo ni balukaki pona kotika ngai bazwa nga corps bakene nango et puis bakomi 50aine nga na tikali na sima na zoya na makolo embouteillage kangi nzela donc tu na suko kota kana ka obia na te na kota te batiki nga ba démarrer bakei mon frère. Merci Nabino Babone nyonso bobaki sami na ko aimer na ko partager na ko commenter vraiment et ça la biso ba bien et aboro ikwa papa na 7 étoiles pene na maître Jagger merci Nabino nyonso agogo buduka binda basse Piro Malanda mon conservatoriste na kata Bruxelles merci Nabino nyonso karande to baka pas plus pas moins juste Babou Kapi télévision abroso be mission politique musicale ya sport ba film ba série télévisée ba gars kaka awana Babou Kapi télévision émission na biso to lobela yango soki to lobite banani bakoloba banzete koloba na place na biso te to bakiti tozana kaka pona kolobela yango soki simbi to koloba soki pe simbi te tozana kaka pona kolobela yango to koloba lelo ensemble wapi place bozo mona nga tozan en direct ya commune ya Bumbu avenue Feshi Gambela là où Miraessa abotami akoli et puis ayaki ko continuer makamne mususu na commune ya Kasavu esika wapi na Bosombolo o ezapele pango na bango ya famille et après ko évoluer vie na ye to ye vraiment awa nini me biso esika wapi Miraessa botami akoleli père na ye biologique azali to ko beta moi masolo mukena ye par rapport ya liwa ya Miraessa kolongwa pe ya corps ya Miraessa koya na molufu kokomisa awa na RDC et puis lelo eza na hôpital ya cinquantenaire to ye moi kosola ba point mukena papa o ya boti Miraessa vraiment bozala na bozala branché bolongwa te tozana bino elongo tolanda histoire ndenge nini kokende et puis programme bokozongoka awa corps ekobimaka donc tokomeka kosolola ensemble na père biologique ya Miraessa donc Crespo to balancer ba image to kota na kati ya veni voilà quand on est na bino awa esika vraiment Miraessa botami abotami na veni Feshi numéro 28 na annonce na ngana expliquer bino vraiment abotami na Kasavu te Kasavu akenda kokende donc mabele motolu ya Miraessa bakunda yango awa na loboko na nga mwasi na zana papa Zoro oyo basirnoma papa Zoro akopesa bino frère non na ye papa oyo aboti Miraessa mama azate pe asona bakufatika biso et puis na loboko na nga mobali na zana grand frère ya Miraessa oyo awuti Angola oyo ayaki na corps oyo azalaki na badocument makambo nyonso asalaki badimanche po te lelo toyamba corps ya ndeko na biso Miraessa awa na Kinshasa tokomeka kosolola na bango na nga kuna aza na confrère na ngai à 12h réalisateur monteur caméraman tokomeka kosolola mwa ba point à faire kaka ya matanga ya
artiste et comédien na biso Miraisa wasaki succès sepesa bino bandaku aidika kipe na onyo so dai kosala to yi putu solana moi papa bonjour papa. Bonjour. Papa toza na direct ya ba chaîne ya biso o bazola na tout partout na monde entier o pesa ba vraiment na yo toyebi ki ba cinéma viezo Miraisa. Merci de ma parole. Ngai nani papa Tina Mfas oyo elandaka ntango nyonso ke famille Tina obengaka Tina Miraisa. Bon kombo na ngai ezali papa Tina Mfas. Bon ndenge basinoma papa Zero Babel nde babengaka ebiro nde yango wana. Ok, bonjour mon frère. Bonjour, oui, bonjour. Balanda biso ya télévision bazolanda biso partout dans le monde entier pour se présenter bayo partout. Merci pour la parole. Ngai naza grand frère aîné de la famille Kotina. Comme on a Jean Boni. On a Jean Boni, naza aîné. Mireille a la troisième de la famille Kotina. Mais comme on a ok, Jean Boni Kotina. Grand frère ya propre ya Miraisa. Puis nous avons Miraisa pour relater sur moi par rapport à loi ya Miraisa. Ben nous avons sur non, il va Miraisa. Et là comme il que comme on a lumière épelée, ouais le biboyer, parce que les ondes de qui les ondes de qui belé bon. Dans le monde na bango il y a ba vedette ba commenter les autres qui me par-ci par-là. Oui, nazaki na Nazara na Luanda. Ça fait tellement longtemps on a va na Luanda wana katika papa awa 1991 nena kenda na Angola. Sikoyo na kenda kaye moko na ye mona ke na ye mais comme na tamoko na moni Mireille na 2016 Mireille aye na Angola ngabi Mireille yo ina Angola ndeni yo faloza na Kishasa esika papa zali o tala papa sa ko mokolo ozala na Kishasa ngana za awa ayaki ndenge to sala kaka mwandambo ucha mwandambo na to sunga papa o na eka pona sala mo ba image mo boye na sala mo ba pièce mo bo na image à Luanda ngabi ça si c'est comme ça ozonga o ayeki singa mdana ozonga bon na moni ke na vandi na ina ndako jour à liboso ya mibale na sololi na ngabi Mireille soko koya kosala théâtre na Angola théâtre mangala na mboka portugais kosimba te il sera mieux otiango accessoire joa sala base osala maison na yo neti restaurant bar okozwa succès makasi po bato bando ya kolanda yo à partir ya kombo na yo ya bando ya kolia bilungu po alamba bien très bien bon nalingaki ameka un peu koexploiter loboko na ye na libanda ya masame Mireille namonaki mpenza azalaki mpenza na amour souci mingi ya mosala na ye vraiment idée oyo napesaki ezalaki bien kutu napesaki bagarantie moko ke naopeso groupe électrogène naopeso bakiti naopeso bamesa même voir même na mwa fond capital po ye moko ayaki na mbongo na ye ebele na ngola azalaki na ba $1,600 à l'époque wana donc na babijou baargent wana alakisa ngabi bon omoni à partir déjà ya mbongo oyo eza capital mo makasi so tosali restaurant na point moko ekosala mpenza yo kitoko ayebisi ngabi andimi po ye azalaki petite sœur moko oyo azalaki ami na ngai donc alingaki nga makasi voir même temps alinga kufa boye avant jour alinga kufa atali nga aseki abi na mokolo ozobanga alinga na kufa te na boya seke nga bifona mema yo abi na nga na kufa te bon ekomaki wana Mireille 2 jours après aye kolongwa na ndako na nga kiminga ake na hotel moko kuna ya bastar kuna na Kimbangu na quartier Kimbangu ya papa Tirbo wana za quartier asala hotel esika ya bastar nyonso Mireille ndakenda kuna ntango ake kuna mpe avanda ele moko benga oyo mokolo nakoya kaka tout ça bon na comprenaki
mpona komema star ya bongo na monde oyo nga nazali frère na message nakoya na message ya Branham donc makambo na biso bamona yango mpe compliqué tout ça bon natikaki asalela mpe monde na ye po motu na moto aza na temps na ye wayambela Christ yango na natikaki ye temps na ye asalelaki yango mpenza azwi mpe asali mpe mwa groupe na ye nayebaka naserapelaka titre na ye ya liboso pièce na ye ya liboso asala baréalité ya vie asala baréalité ya vie na Luanda bon ça va ateka yango mpe na Luanda mais eloko moko nayebisaka nga abi biso awa na Angola Luanda précisément tolambaka badiske na bandako omoni ke ntango yo teki diske na yo na $10 bango bakosomba comme béchantio bakende yango na ndako balambi yango lobi bateki yango na $1 ozo comprendre babiloko wana bainconvénient badésavantage wana nayebisaka ye mais elle aimait bon eloko art ya théâtre alingaki yango po même so bovai na ya kosala bino eloko moko boye okomona donc il faut boseka donc il faut asikisa bino donc c'était ça donc aye kokoma kovoyager na kati ya Angola kaka akomi mpo mona ke baprovince aye kozonga tout ça bon namonaki bon mpo yazalaka kasakasa donc c'est une femme d'affaires donc une femme forte quoi alingaki mbongo yazala nango po azalaki na motema ya kosalisa mpe bato ozo comprendre donc ake lubangu ake tout ça azokende oke kuna esika kokendaka akokende nde koteka badiske na ye wana po asalaki un moment donné aye kokoma na posa azwa nini mukanda bon justement côté wana donc elekai ka ndenge wana bon kutiki côté wana ti dernièrement ana moi oyo tikoleka oyo tikosilo oyo akufeli na leka ki un certain jeudi na ndako na ye te naza kopumba mwa moke aye kolakisanga mobali na moma moko ngabi Mireille mobali nga bana na vanda na yo olakisanga na mobali te à part mobali oyo ayaka kose présenter na Kinshasa na ndako yo olakisanga na mobali te bando ya Angola mais oyo ozolakisanga soza sur bena kovaya na ye ayebisinga yaya nalingi na ye natali ye bon amour eza ndenge wana nga nakoka kojuge na ndenge na nga ye mpe ajujaki mobali oyo alingaki na ndenge na ye bon bakontinue mpe vi na bango tozoya mpe kotala bango na bana bango mpe bazoya kotala nga na ndako na ye na mobali na ye ti toye koyamba niese na ngai mwana ya leki oyo alandi nga Eveline na nkombo ya Marie aye akomelaki kuna epa na ye Mireille ti toye kokutana bon ezalaki bien ezalaki mpe na ambiance ya bien bamurmure na barumeur oyo nazoyoka awa ya bilobaloba ngai nayebaki na ngango te onoa mobali azalaka ndumba mobali asangisaki na babasi mosusu waboyeboye ngai nazayebaki na ngai yango te po tozalaki epai na epai ye lokola na ngiringiri ngai lokola na matongi obe na kalamu tout ça donc ezalaki bongo eye okoma na jour moko avant liwa na ye ngai natambolaka na motuka nautai misala na ngai na lobi non lokola tant eza nanu komisala ezozonga ndako naleka na epa leki naye nakoti ona epa leki nga nakoti Mireille bazokanga ye suki na jeune fille bazokanga Mireille suki ntango nakoti atalinga nkolo na biboni bino o toza malamu très très bien tout ça mais ovandi boye na position nazomona mbabola te nazomona yabi te biloko ezali na arka oyo tobenga congélateur biloko eza nango babi te naza naye mpena mpona mona mpo bajour eleki ebele nazomona yo te yabi nanga te nazali na bisiko sante ndenge yabi mais mwa bafaiblesse ezali mais naza mpena maladi te nazalaki maladi mais sikoyo kasi na récupéré napimi ozolia bien o leki nanga fo komelaka nde mai mingi mpo bajour oyo mwa baépidémie ezoyaka mingi na nzela ya mipepe na bamalili mpona changement ya climat ezalaki un certain jeudi tozosolola boyinga na Mireille nayebisi me basalelanga tele omwabi te mwana mosala ya salelinga maki nalipa ndatindela yenga koka
na telemika debout na vanda te na meli na lie mwana ni pana na koka esili na lingi na bima abisinga bimkolo yaka na ye abitala na libanda wana natandi bilamba moko wana o nazoteka abipona mwa bamache longue ata mibale obe mine wana po osalela musala te na bimi na zwi moko na ye na lati yango abinanga te o te o longola ngo bimi neti mutamboka longola ngo ah sexy bato wana tina ke na longoli na zwi mususu abia o penda bien na zwi mususu abia bo o penda sava po ya longola nga penda bilamba na nzoto abi longola chemise po eza bien te bio za ya nga boga faut la tara boy. Donc c'était ça avec Mireille tisi va ko promettre nga biya na zomo na neti dimanche na ya ko tigelo biloko yo lingaka kolia pour biso toza na parmi balé quoi toza côté mususu bandundu côté mususu Équateur ye alambela ngai moko alambi biloko Équateur o tolia na Équateur na biloko yo kota bandundu alambeli nga misili susa ya kitoko côté wana pe ba mama alambeli nga biloko mosaka nyama zamba tout ça alambeli pe bana epondo madesu na madesu ya pamba bongo donc ba flag sona ya ba plastique 4 dimanche paye na mobali oyo yaye wana bazolobela makambo ebelebele bon bakomi na ndako liboso andaki kobenga yaya kolia nanu te abengi mwasi nanga milo kotiela ya nanga biloko te nga nazoya na biloko ti po ye na milo mpe mwasi nanga baza bakamarade asolelaka très bien donc 17h après culte dimanche toye Mireille aye na ndako namoni bana na libanda bia nosatia tata mwasi na biso aye bake koyamba ye wana aye akoti ntango akoti nakutai nga deja na salon na sala mange boye nasi na sukoli kutu maboko ye moto azwi sani na ngai oyo nalelaki aservir nga biloko oyo ya mosaka elangi aservir nga esili nga na bandi kolia bango kuna bazosolola na mwasi na bana ye mobali avandi na divan na nga boye azojoue na telefone donc ozomona trace ata moko te ya liwa trace ata moko te ya bonkono ya dire donc ezalaki te yango moni nga ezalaki neti zoba ata mwasi abinanga ozolela mingi nga bi oyebi te onga nazokanisa nazolela ngo na sentiment moko boya oyo ezosala nga na motema donc il y a séparation sans téléphone tozokota na leki na ngai ezalaki bongo dimanche wana tolie tosilisi kolia nga na sisi kolia ye ayebisi mwana na ngai